Madame et messieurs, c'est la calendrier Makamouté, comme on le dit toutefois, chose promise, chose dite aujourd'hui. La fondation Émile Mouchia sur la marche du 30 juin, sur la marche de la libération. Nera Bozali comme en image. On est juste là sur l'avenue chute de Lofoy, exactement, et Paiwapi. Vous allez au Banda Marche Nabiso en compagnie de toute l'équipe, bien sûr. Il y a Fondation Émile Mouchia, mais ils sont disséminés à travers toute la district pour comprendre. Ah, tu as dit que Malembe, tu bandé Sika, tu bandé pour que la délégation. Tu directement, on a marché na biso na Kitambo magasin et si on a pu te chuter exactement, on a évité cordon chuter ça puis chuter na Bandundu exactement en précision quand on va Kitambo quand on a Kitambo vraiment voilà si tu allais au promettre pour tu aller au kende na ba minute zo Holanda tu chuter également na kati ya Bandundu et pas wapi ébullition. Vous remarquez, la fondation Émile Mouchia, elle a déjà annoncé la couleur nyoso, il y a un jeu. Exactement, l'élo, les années, la fondation Émile Mouchia, la marche à 30 juin, la marche à soutien à libération, la marche à accompagnement. Le chef de l'État, bien sûr que oui, Nera Razali qu'on promouvoir, peut qu'on prône sur l'indépendance, peut qu'on se souvenir de la martyre nyoso, ensemble avec le coordonnateur touragiste, lecture par rapport à la situation, puis après situation, photo kende, malembe après tu relaxes bien nos détails, il y a marche de coordonnateur. Est-ce que maman le bizali? Moi message est à na peuple congolais. Quand on est balobara kitambo qui ça c'est banana kitambo. Ya moni biso bana kitambo totele mi po journal to role ki sangote. Eza événement munene na kati ya mboka indépendance ya mboka na biso. Alors tu vas qui te réfléchir que non mokilongo bandane na kitambo. Donc bana kitambo to rotika la simate. Na sima mama na biso Émile Mouchia o ada candidate na biso na niveau ya Lukunga pour tout biso to bana mwana nzambe wisi kitambo na biso. Alors tu raisonner que non faut te soutenir maman puisque maman za Tshisekedi c'est biso to ba union sacrée. Le fait que les appelés ya biso ba congolais tout par-ci opposition majorité nini biso tout za ba congolais to bana mboka. Tous à la bomoko pour tout l'avancement ya mboka na biso. Donc lelo pena eza mukolo pena lelo biso tout au soutenir chef de l'État Fati Béton. Tu peux essayer de joyeux anniversaire, il y a indépendance dans Mukolo Alelo. Et puis tu peux essayer maman Nabiso Mouchia, bonne fête. Est-ce que tu as soif tu as ta question malgré tout comme dans la chute, la marche, il faut retenir ni la moi conclusion. Tu retenir unité nationale, tu retenir indépendance, tu retenir unité, tu peux souvenir il y a ba martyr indépendance, tu peux retenir en entendant tu marcher ensemble. Bon, ils appellent préoccupation la journal le photo to raisonner. Bato babundaka pour Namboka, bato basengaka liberté, basengaka indépendance pour Namboka na biso. Papa na biso Lumumba, papa na biso kasi bazalaki belé. Donc mukolo basengaka que Congo comme un pays indépendant. Mukolo ngonde lelo. Moni lelo, donc toujours réfléchir bato wana. Le coordonnateur roi Jomassa Malobi, c'est-à-dire que Etikali a tout marché, comme on le dit toutefois, pour se souvenir, la Malobaye Moko Lumumba, comme il a dit, l'avenir du Congo sera meilleur. Ensemble, Tokende, on y va.
Maman Emile Mouchia, bonjour. Bonjour. De l'autre, vous participez à la grande marche que vous avez organisée dans la fondation. Oui, essentiellement, en tant que femme battante, fondatrice de la fondation Emile Mouchia, vous avez quand même la préoccupation pour adresser la population congolaise, petite en particulier. Oui, en tout cas, Mokola Lelo, Kinoa Nyonso, Kinoa Nyonso, ayebi que ezali mokolo oyo tozali kofete lipanda na biso ya mboka. Donc le 30 juin eyebani ke ezali mokolo oyo tozwaki lipanda. Ya Mokola Lelo tokokisi 63 ans d'âge. Oyo epesi biso soki tomoni moto ya 63 ans azali déjà mpaka. Donc c'est pour dire que lelo yango tosepelaki biso fondation Emile Mouchia toya kosangana na bino nyonso population congolaise to fêter ensemble lipanda ya mboka na biso. Maman Emile, pourquoi pas nous connaître la date il y a le 30 juin au sein de la marche par rapport à l'événement où tout ça il y a 63 ans d'âge pour l'indépendance de ce Congo. Naponaki moko lelo parce que naboyaki kofete yango na ndako nga moko nalingaki na fete na bana nyonso ya Lukunga et surtout nalingaki ke toya kochute na esika oyo parce que Kitambo nde ezali ville ya liboso oyo esangisi Kinshasa. Donc nde bisika oyo toyekolakisa eza lokola ndenge balobaki Diego Kao a découvert embouchure du Congo. Donc Kitambo ezali lokola embouchure de Kinshasa. Et on a lingaki na ya kofete awa na bana Kitambo pe Lukunga mobimba toya kofete ensemble bisika Kinshasa ebanda. Mais en tant qu'actrice sociale, voilà président pour œuvrer dans le domaine social, il est essentiellement ndenge lelo frange à partir de la population pe la politique. Dans l'habitude de kotalisa biso quand même un message particulier na otali unité, patriotisme, mais to soulever que la moko ya basi ko balali quand même combattre l'antivaleur et bien pas pour les chefs de l'État. Malobano particulier à l'endroit de la population, un jour où il y a le mot le but de 63 ans, ce qui veut dire que population pardon Congo déjà écolié ou 63 ans. Na question à nous poser ngai lingi ko lakisa question moni lelo tondimi ko tambola parce que ba fête ebele indépendance ebele zalaka bato bazo sala ba fête bazo sepela batie ba podium mais biso tondimi ko tambola parce que tozo soutenir nanu tozo zala na kokabola mawa wana na bandeko na biso bazali kokufa na est parce que lelo biso tozo marcher peut-être tozo sepela mais bango nesika bazali bazana mawa misusu bazo tambola makolo na biloko na mutu bazokima masasi kotambola lelo ezali ke 63 ans oyo tokokisi lelo tolobi non na rébellion oyo eza kosalama na est toza na kondimisama ete feti ya lelo eza na bapaster mosusu bandeko mosusu bango bake kosala ngo na kati na baeglise biso esengo na biso ezali ke totamboli ata bakoko na biso bandimisami ete lelo toza na kondima ete rébellion na est ekosila mpe kimi ekokota na mboka.
soka bien soki posa mai wepa ya mama mona sokela Yoso cabine. Moi aussi. Bon, qu'est-ce que tu as? Naomi, hein? Maman,
ndumu o mikolo tozwaka indépendance eza nde lelo le 30 juin eza nde lelo yango mo toye kosepela topesa bonne fête na président so Fachi Beton na mama na biso Mushia député toza na nsima mama Mushia toza na nsima papa na biso Fachi Beton oyo nde makambo oyebisi mama nini napesi ka mama ya bonne fête ebele nzambe abakisa lisusu esika oyo abimisi abakisa lisusu mikolo ebele mikolo ya papa na biso Fachi Beton toza na nsima na bango baokweya te baozalaka toujours liboso